yango kuno ke lambe la biso ni mabende to nini yango Natasha na baki langa koka te nga mela whisky sec boy te ngo pelisa moto na moyo ça biso makasi boy to lamba yango pe na bando bandeka na téléphone yango muto onti siko kaka oyate so muto sipa no to kotika no te o sipa na te ndini so moni obo sipa na te kata libo na kwa kanga na bakanda na tsanga na vanda bakanda nini to bango za na una ngai na seni te lo ko molina bilonga te ko to la chose na obi ukanga pe trop to yeba ndo bakamara siko nzala totala pe imera muningo te no imera neza ndé ana ko takine upa te lo ko na ganga tu esa mama na ka sabo mangai lo ko na ganga tu bobo ya ngai Obo Nico. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Ça fait un bail hein. mapala okoka ba fille bazwaka trouble lo moka ya muki pas kilo et peu de respect ko afoza bien papa vanda yo papa vanda ki beaucoup ça whisky na mama papa limbisa papa te whisky mo ezapio papa vanda yo papa abisot papa vanda Piero salut. bois bien Oui, Piero. Piero azate papa Natasha papa zaliawa yaka ezali nango papa okanga ye mokoti yakupela mwase mwana te papa ye papa ye Ça va? Ça va bien, va d'accord papa. c'est le surprise papa c'est une surprise Non, papa ya kabui, na mona papa. Où tu es pivo papa? c'est le papa vert servi papa papa whisky yango komela papa ça me ngoy vert asika wa do me Nani bukilo? oui papa Boy ipona nini kuzokumela ba whisky makelele ntina porte na couloir wana. Azokota busuku kanga bu. to bana biso ka bon baba to mesana ba whisky Piero comme ta somba asembela biso asembela next next to Moto kuye pa ya moto ya nga buvandisi ye kimia. Za kuseka na bino esali makelele wana na couloir boy isa. Eyokani to kute. ndeni boy bateke moi c'est libale ya sikaza Boy mama ezali propriété. pardon Ezali ndako yo ya Piero. Na mwasi na yeta nguye boy buza ba camarade kama di ubombi pe nzoto na yo po moya makazi bato mesana parce que mama laisse na kosi papa omoni Piero amesa na biso ka boy biso to lati ya mulai boy mo Natasha alata alata ama ya mukie sikonga ti pantalon a filaire esalanga Piero pa linga te na ba Piero ko ngula loko moko boy dire buza na cheche zana boy dépendre ka to na biso mama kuluba te tango na sa kuluba yo kuteya yo dukala duko zongtsela ngai réponse parce que bien ma wana bulati boy za kadozo papa lo bana papa nesinga ya mulai papa na bombi na busala kindumba busala ngu Papa, eza bongo te papa. kena ndako yo mwana ngai Piero yesu kama tinda kuna ye boy ate mwasi na ye boy kuya kusala basalite boy izali kitoko te il faut izali ndako mtu ya bala na mbongo Kia kuja lukula ba fille yo ba lukuti bino na ndila boy na boulevard izali kiti izali propriété. Non, izali ya biema bulati boy. La biema. Parce que tout mato kedi. Puis libala on y a près de $100 on a 5 casiers. Ah papa, il faut qu'on se mette ndumba na bien préfère kindumba na bien ko che na préfère kindumba na kapura kindumba na kuta mbana ngapi sanga ba $500 na kare $100 Natasha mais ça lui fait famosité ils sont papa ndaka muto on na papa biso ka boy Piero fa biso ka boy papa osali mabete papa boti Piero ani kama na so ni mais soki pa zeka papa libala on Et ça est princesse. non ma petite il y a des casiers il y a secret mais casier moi secret na casier moi nani ya bière wana libala depend na ngati papa oh la télévision mais beta musique choki rebo wana non ma beta musique ba isonga rebo tika ngai yo kana tulo ba yo tulo ba papa ni nango Natasha no makela papa dabu na oyo bakania teka na bakangiyo tika ye on a commis violence s'il te plaît papa tika ye sama susa papa on a dit ça ma belle tika ye odozo ni kapitali na okilo na yo fina ngani bako kwa nini olulinga na acha vile ni oh papa olulinga pesa ni ndumba musoba okange kwani mutia kwa na acha zo minga mwasi que si bele les sociétés na Ok, na kanga na porte wana. yo na ko bema ko bena na ye ko bena na ngalo fala respect ta boy vraiment hein Vraiment papa, ce incident les kanyawa ngamo nandeko
s'attendre na ngote. Des fois bazala tellement to kola na bango papa. So ba yeba makam na mwa msuko somba ba biloko koto ba kote la ranga. Po ba pesa nga tambote. So ya mususu ya oli ezali ba sengi na pesa ranga moko na okina soni papa. Comment pas? Papa. Papa. Olali. Bon. Pole na ndakti kwani. Kureza te. Mata. Kureza te. Oye bito la musinga ina liloto na jolo taka gaso noa. Yawe. Yawe mabanja. Wa Turquie. Na loti ye na tiki na jando. Na yebi jando atiki te kasi na jo mona ya kote abimi ajo sombaka ba basketball. Ajo sombaka Basket koko, basketball. Ajo sombaka basketball. Pena moni ajo sombaka biloko mosusu arabina ngai. Nkoko kamata na jabo yo tinga ini. Wawe. Osasi mo tinga it. No ibsa. Wa fo yebisi olala solo dai. Mais yawo mpazala ne bien. Asunga watu mingi. Ya jo sunga ka batu mingi maona wana. Mwentenza mbopa. Boto basusu na mona kampaza biesa nini la baronne. Jani la baronne. Mpaza bena tiki. Je pas na Turquie. Te. Ah Turquie. Bena tiki. Boni. Ah bien koko. Imukabula. Yayo. Noso nangai? Afutanga. Katebe. Na chede ali kilemba. Oteli kemba. Oitikali na yebi. Bongo yo jo pisa ngai 40 boyo tili kemba yo moko tikali na boni. Koko. Ngana za kuna na olia na ngai. Na za ngabi. Kambo bomba ki vende oyo. Vende oyo ngai na jui. Na bombelo ko. Tempo na yo moko te. Ika ile o nga kuna za ngabi koko. Eza un problème te. Yo a okuza na Gadis. Bongo oyo piseza baboya kate kasi ngai nalingi okota nungo ali kemba te. Yo moko mpe bongi o somba yamba na yo na ngai moko na kokende kulukira yo mpe mweloko. Kasi najua mona lokola esengo yo zaki nango tango zaki koteka kana pa. Iza ndenge moko te na ndenge okomi kosa musala. Musala makasi. Koko. Ebi ke mutiliza ba réalité. Omona mama mususu azawana bien bana mbanda na ye. Mais mususu Patron na bota te. Patron abota, mais patron nde abota te. Ajo bokola ka bana bokola bana moi. Azana bango bien. Azana bango bien. Nzamba asunga yimpa abota. Aza mokolo. Je sais pour ça. Abota mpe ona yetu. Mpo moto wana ndengo bakita zana mbongo. Mobile pena za mbongo. Mais lokwa zane bien déjà na bana ya mobile na ye. Azana à l'aise. Ta to boite amoni mona mbanda mpaza be mona na yo kasi ebongi pe obimisa ona yo moko. Oui. Odo mona. Ebongi pe ya bimisi ona yempe na libumu na yempe. Yempe mona na ya josa ni ajo sepa na mbongo. Tala. Mona na ngai koko na ngai. Gadisi soko jo te mama jojo. Ete
bana mbanda mpe bazala wana mpe ozala na bango bien ozala mpe na bana na yo moko mpe bien kitoko te avantage moko eza wana kasi nzambe asunga moko na mosango ndenge ajo kosungaka yo na basalele boye tala ozalaki awa kopisaka ngai ba 5 000 kasi okomi na ba 40 okoyela ngai sana na nkombo na yesu gadi sana netinga mpe boye nazanga mama likambo te na mama yanga bomanga me likambo te yo wana kotiaka yango te awo ojo ojo asalele kuna yo oyebi soko ye mpe alali njala esika azali yo ojo okipe ye etali yo akanga yo ozalaka bene esengo ngai nengaka namona yo na esengo boye komi kosimbaka dolari mese frake okomi na mese frake boye kitoko ojo misu oyebike pipi nekotianga makasi bana jour wana esanga misu pasi yo ojo ela te nolela te koko nabi pilipili ekotenge esanga misu yo ojo balengai mpona nini koko ngambi nazalanga bien boye nosalanga na ndako naza alaise Non, bima to sula. Papa, ndaku na bima to sula awa parce que ndaku na ye komi na ba sanité moko ya. Na sengi bolimbisi papa. Tukota na mpa. Vraiment ndaku mutu penza piero na ajo ya yo mwana liboso yunga na poti. Ndaku na yo ekoma boyi vraiment. Na y comprendre. Kota kasi na mona nyoso bina na téléphone na yo kaki. On a bien kota to sula. Ezanda mena bien ndaku na ndaku na yo. Izali ndaku na ngai te. Izali ndaku na ngai te. Ngata nguna poti bino entre guillemets. Yo buta mi mwana liboso. Baleki na yo balande. Bon. Vraiment na mutu na yo ndako yo ya responsable lokula yo na moni awa basi andumba batonde kumela ba whisky awa pe kumankinga respect mettez-vous non mettons okay. Mais ndako na mutu vraiment ngai yo itangu na salaki na nga mama na bino yibaki ngati nga usakana te papa pas yo yibu to azali yo kusala blague. C'est ça la raison que oui na pe mama na bino kene kukamata sala ba je ba azo ba kamaradi na yepe teri wana isalaki ya salaki jeune fille na ndako yo ngai yibu siko papa oui na ndako moi na yo ata ozana problème. Tu veux qu'on parle nous deux, hein? Est-ce que ton son il faut savoir une chose dans la vie et la vie quotidienne. Un enfant procureur, un enfant juridique. Là c'est quoi? Juridiquement parlant, à la famille, il faut une audience gouvernementale, vous mélangez une audience les choses. Parlementaire. Il faut savoir une matière qualificative. Vous mélangez les choses. Voilà. Moi je suis apolitique, papa. Non, pas la non. Ok? Non. Quand le gouvernement est à la maison, de ton maison, c'est pas une blague, c'est un gouvernement familial. Papa, vous parlez là pour la discipline, non? Voilà. Bon gouvernement c'est une Non, parce que ministère il y a famille et genre famille. Ils s'alitent. Ok, écoute. Baté kabinonene. Mutu fo zala na famille na yo na mwasi na yo respect zala ndako na yo fo pesa ngolu. Basaki na nini? Baza kusala fête yawa. Parce qu'au téléphone j'avais pas bien compris. Ba fait fête ça nini parce que ngana letiko ba camarade na ye na koti bango ba biloko mikuse balati ba jipe ya mikuse boy baza kumela ba whisky. O ba na fête ba banda ba tsara makine na fête na. Voilà. Bango wana ba jeune fille wana na monita. Ba sene après ba sene après. Donc kotia makelele ya watina couloir koto ingalo ah maman ba locataire soki bazali ba yuki makelele wana ikopesa Pierrot Valerité. Bulu ba malembe sukuza kumela masanga na bino bomela na ndenge ya kimi. Kumela ba whisky vraiment na ndako ya muntu Pierrot vraiment. Papa, le mal en est que lorsque vous venez chez moi, vous devrez appeler. Moi, je suis parce que avant depuis la salle présentation, et bien que Natacha ça. Donc c'est normal que tu peux venir ici. Au coup tu vas visiter moi ou éco déranger yo. Ou bien une fois avant d'awa, il y a le boss, c'est mon boss hein, que j'aime beaucoup. Lorsqu'on parle de Jackson Mouya, on voit le boss aigle blanc. Aïe, pour la valeur na ni na salaki. Natacha, prépare la table. Natacha, bon ça fait que c'est ça parce que tant on peut bosser Zoya Jackson na ya koti amoni ke ndako aye pa camarade na ye amoni peke bien mais oza papa na ngai pareil fois ça pona yo oza papa fois on papa bokino na respect voya Pierrot na Zoya ah Natacha ça la table c'est là papa bilo na linga mingi ça fait de la valeur parce que nazomona que tant on Zoya beaucoup na bêtise bon nga na zate et on songa na mokilinga na benga ke yo ipa yo yelaki yebi na yo kuta papa yebi il faut usala moto yo tangu likambo yeli yo mobali akamata ka décision bon papa ndenge ezabo ya parti alelu na mona utomboki papa je te parle lorsque si de ça nga na pesi yo message yo moko na mutuna yo moko boy ukamata ata solution moko to mayeli moko yeli yo te vraiment Pierrot papa
mon papa. Donc moi c'est na yo que na kusala na yeba buzoboyo na ba camarade na ye kumela ba whisky ku ganga tena balabala. Je t'ai pas là. Nayoki rapport. Moi je veux parler avec Natacha. C'est mieux. OK papa? Nayoki. Ouais. Mais je t'ai pas là Yesuma Salini. Yesuma pa sali bato na mokila pesu be na mwasi mais yo mopali po idike mwasi kwana. Uza kokate. Mais nazala kiti papa. Et mon monsieur minga nazala kia. Sur la que tu veux dire que non ça va je gaffé. Au petit un rapport. Ben je écouter. Non bah ça la na présence tanga. Non sur la Natacha et puis je veux le parler. Mais ça y est. OK Nayoki. OK? Vous êtes mon père. Nayoki, me respect, je veux parler avec Natacha. Comment ta solution, soit décision, bon. Comment tes décisions, okay, papa. Moi j'aime que tant que tu es on sera très à l'aise, ok? On Mélanie. Il y a un whisky. Whisky? Non, on met la whisky. Papa, rapport. Pessinga! Moi, voilà. Quand qui m'a côté, le bon côté. Na bloqué, Alinga m'a bloqué. Papa, comment Natacha? Ça qui m'a boy, moi quand pembe boy. Elle a attaqué chip, m'a couché boy. Bloqué pourquoi? Na bloqué pour na yeb na terre, ya na yeb ça y faut faire attention. Bah on y se bloqué, on a pembe. Non, tant que babime boy, ya Alinga bima kana kangi. Maman avait raison. Na yeb ici hein. M'a laissé. Laissez ton papa pardon. Maman avait raison. Maman lo bala makambo nyoso. Ah lo banen. Tala âge dans les okende. Ya lo banen. Ozokende na shit. Kufa. Donc, kufa liwa moko zala normal. Nzamba bengi yo. Mabe ezali soki bazala ki pire. Soki liwa ne kozala kana muto bato. C'est à vous de voir. Vous n'avez pas la version vérité. Donc, il y a vraiment Olingi. Donc, il y a mon yo sangi sakabango. Hein? Hein? Pas ça, camarade. Donc, comment tu as fait? Chérie, et puis que la benga, la bilan, on a besoin de tinder qui est commun, non? Et puis que l'agence, on a besoin de la rapidité, mon corps énorme. Agence, on a besoin. Non, Hero Discount. Ok, Hero Discount. Kasi ya Maman Prudence, Ciara Bob. Voilà, il y a Maman Prudence. Quand c'est dans l'agence, tu vas te faire un bilot. Kuna agence wana, bon, on a bien ouais. Agence ya Hero Discount. On a bien très bien na yo ka pango sangwa mabete. Donc kolon na ngeza Maman Prudence, Ciara Bob. Ok. Oui. Maman Prudence. Ciara Bob. Bob. Donc agence sango na okaki ba sala ba conteneur mituka biloko ndaku donc biloko ebele donc so osombi oza posa mutuka non osombi so oza confiance agence opesi mbongo nyonso so oza confiance te ndeti ba agence mususu alokuta wana opesi bi okosala mindono to mutuka eza 1000 francs o tututu yo zela pesa mbongo zela ka mutuka non à domicile zela ka mutuka non okuta Jeff Bokungulu. Oh, Jeff beaucoup. Mwana bokunza mpela. C'est ça. Comment va passer na ngwana non? Va passer yo hein. Oui, yena na que zo bilo repa na ye. Jeff Bokungulu. Ah, Bokungulu. Mwana bokunza mpela. Ah, c'est ça hein? Jeff Bokungulu, ye wana. OK. Je parle avec lui. Obo solo nayi. Mais oui. Ngana ebika agence hapo na okaka maso na ngwa kitoko, makamba kitoko. Chez eux dans voiture ko. Hein? Bon, on a zona oya batu batindi comme ça. Zuranga bateka ba mituka kuna abo. Zoya mosno mituka na boye. Chérie, zoya mosno. Et puis que Youpi, on comprend bien. Nani? Oh, mais Gladys, dis-moi d'abord. Problème exact, mais nazaka mosno koyo kazua. Oh, Gladys joue à toi. Bongo ata muningi azua ataka buka mikuse pa vandi liboso no chérie. Bazara bien à bana. Me contempler comme kota na bana, c'est pas bien chérie. Te omoni po mezana na lingika bano angami bale. Bazo ka Gladys moi musala. Ba on ba comme omone neti leki na bango musu. Écoute chérie. OK? Azamo musala oui. Mais quoi? Les mbisa mon mais quoi? Les mbisa chérie. Mais wana seki na motemo zoba azane pe na mipenda bien. Pas de problème, moi je pars. Tu non agence. Oh, maintenant que musala pas agence. Ah chérie. Que tu kenga mona kena chiki. Chérie, non que pour ça qu'on va dans muki. Non, je pars. S'il te plaît chérie. Ah, s'il te plaît. Tu vas muki. Moni mama yaliawa yovi si sanza po oshubaya moni ningi buraka na ida wana go kukura wana
bana ya quartier aussi koma mobali ya moto ya kuvanda wana po alamba inanga ata yanga atoza tobie namba na nyanga Natasha akapime kwanga Comme ça, pauvre, hein, Coco? Comme ça, pauvre maman. Nabi sous sérieux, on a tourné ça là. Et puis, elle a mis le beau pour l'embara maman. Eh, ya lambaka pi. Piningari wana, kuna na mutu wana, te uyebiti. Oya kakuna na ndako uriaka, mwana kayeninga kusala sala misala doki banda abo mwana uyebi. Natasha pas côté doute. Ah bon? Toi, ici Natasha qui. Kolanda te pour na petite sœur qui n'andait ko ya ko bagé ko bala yeme. Ayebi pe misala. Ah c'est ça la misala. Nenda la mama deswa kalinga. Yoka. Nakanga madeswa. Na chama bumu na chama mbisa kaka Ningo kuringa. Ningi na mbisa kayo. Oyo libo mama yere. Kijenga. Tika bilobela lungwe. Non. Kwaza chaba muntu pe. Oui, je sais. Mbalaje. Simna pa una bonsa bombe tuna Natasha. Akutumisa. Tikotumisa te. Tala koko. Ero konini ya kimeli kuna kaka baya po akomona yote. Na comprenaki même temps on yaki wa Natasha yeba ki écouter. Non mais c'est bino tika. Et pas ina bi ayokate. Et pas ina bi na famille. Bwari ata ayokate. Omoni ndenge yali bui. Soki na famille na bino bwari ata la mutu moko pe mususu mutu esala kama amute. Pisi yepo. Alongola makanisi wana pe ali muona ya mosi baposa wana ya njoto yali. Moni mpo ye makanisi wana kaka ya bomwana wana ningi mwana kula ekota ye vanda ye na yango moni mama na même pas na brisque na ngapete na blessé na ngate na stressé siko yo epa ina bino kuna suki moto ya mwana ndenge wana ya mutasate na famille bana ko na bisone so mutasika o sa mutu ya kijengi bota tozaka na moko mayonnaise mayonnaise mais akinda mbandaka soki ya ki atamamu ngalo mais na kubanga peka bango na bango sangisa bango bongo iko créer ba problème tempo erungirwa ye mwa biloko wana baselese wana po nanga na sengi tika ye mundinga message déjà kena ya na ya mona ka mbali na ye bananga aya kasala misana ye Natasha lingi bien na ndenge aso soki ya kipinda ka ya razise mwana wenga kasana kibura moko ya kusala modelo ya mera yo te alinga ngami ali to benga mbanda misana Natasha bi ngi mbanda na nga ya mo non tu sona koko Bona facture te koko linga ina yo zonga menga na boyi ona bien na sasa ya lamba na yo sala misala lona la mama dosu madesu bakalina na cha mabumu na bisaka Misi bakausa lamba au mzandako oyo kijengi ya mayere ndenge ali wana na kijengi te na sisa bama mtu ah oui ça c'est vrai oye bike amba nanga merci c'est pour moi nous tena boite aido yo soka yaki zise na yako kima bandako ko boringo abongisi penda tina bakuse moi je veux quelque chose hein donc on soit qui wana ti on sanga di ko camp na bité avec l'homme na butu nani Jackson Mouya aigle blanc. Oh, boni aigle blanc. Ah, ça très bien. Abenga zo tuna ngai bataille na yo. Waza aluke la biso voile, aluke le voile ngabi. Ah. Na âge na biso to on lata so ba voile ata yo moko. Bon, eza même pour na âge te mais ngai ya na ngem to discuter lobi na butu na aigle blanc to discuter bino no Alain il faut to honorer bino. Yebisa aigle blanc ke loba na ye atina ka mbonga ba voile wana na soma bino msusu. Ah mais oui hein. Bon ngalo kwa na yebisa. Ponga na ko soma voile te. Lo kwa na soleil na maestro ikwa na moi c'est Cynthia Lomponda. Bon mais na ki camarade wana docteur na master mais petit frère. Hein? Donc les qui n'ont pas qui au parti mabana. Parti mabana. Master nae. Ah camarade né. Voilà. Donc c'est quoi comment pena donc tout le monde va master. Le va pas savoir mbenga mulai. Sam kunga kamurabi mais oh les qui comment le quoi yaya.
Non, en tout cas, de ma part, ok, dans la préparatif dans ma kamwango, na habité pas la bino bokomi wapi, maman sikoyo, Fatou wana nan bon wana pesa qui est comment, pesa un peu suite té. Na ebisaki. Mama kene mboka po akutana na bandeko ba papa misusu ata ya moko lokwa bango nyonso bakufa na bango. Koza, ça qui façon ça a besoin maman, ça a besoin maman zate, maman te placé. Maman chérie, maman zate ki mboka. Donc akem mban soit kiti mbanda. Donc on vivra na yo famille no yebanité. Na biso ke maman ke na mboka. Merci. Oh, toxi makemba na? Oui. Oko tika biso. Non, j'ai fait. Soko mona vana papa. Tika nga mwa ke dazo mobile na mai. Tokani siko ozotelema. Poto kata maso bien to continue. Non, nous c'est. Nga mona yo tika vana. Chérie. Comme ça, ça l'a bien été, hein? Ça me fait très mal à l'âge, ça là. Ah, t'as un grand bête à porte. Non, ça moi là. Gladys, Gladys, yo. Nalobi, Barata. Ndako eza tata na yo. Barata. Eza mama na yo. Barata. Ongo buka ngo. Hein? Barata di. Ongo buka ndako. Barata. Yo babuki. Nazo peksa ou non? Te yo babuki yo. Te yo babuki yo. Hein? Yébite que ce qu'on boucle le candac, yébite souffrir. C'est quoi ça? Ça moi non? Hein? Allez-y. Comment tu peux faire ça? Ya boukandac. Oh. Ndaku pe yo kapasi, yébite fona boukaye. Non. Pourquoi on m'a maltraité? On m'a maltraité pourquoi? Hein? Avant bozo aba, il faut botouna nga za moi si. Mon dimaki. Hein? Oh. Obiki hein. Boni. Voilà mon maman. C'est pas de la monnaie. Merci. Moi non yaki wa. Voilà kati. Akusamisana nje. Alors misala na la cuisine, ici à côté de la salle de bain, ici. À kati ya chambre. Auto tolala na Pierrot. Na sambe. Yo bongisa ate. Mama. Mpo moni yeninga ali wana ninga kasalitete. Ayita ndingo moni yo wana ninga kasalitete. Soki omoni ti akoti na sambre wa. Vediri amoni mo désordre wana ndi akoti po abongisa. Ya ninga kasalitete. Na hakuna na ndako alika kaningi wana. Na moite mama. Aida ninga yakawa. Déjà na autorisation ya yemoko hein Pierrot. Pierrot mtalinga mingi aida ya wabo. Ngapi na zoeka lokwa lekinanga. Mais nandinga mabete maman. Aida koma ko déborder moi moké. Na sens nini. Des fois il y a des choses qu'elle peut faire et d'autres encore salade. Des fois Aida mso ko tati na chambre. OK ni place à bilamba Pierrot. A rejoindre na ba sous-vêtement na ye. Ake konika maman na boite sura lingaka musala lokwa Pierrot lingaka mingi azala awa asalaka asala na meti na niveau okota na chambre te na ndinga mabete ya maman peut-être au mona ona ndinga mabe faut ba limite pe ezala ta omoni makamuno sokuluba wana te bari mito o te ako debode wana ba ayebi yango te ngai ndongo moninga yawe era ko lobi ya debode wana na yebi yango te pe koko na ngani ngai wana ayebi na ye makambo wana te po moto na ye ari mamote ari kijengi omoni ngai pene ngai avanda ka wana sipiraka te ndenga yako ya tiga wana boringo yango ya bomwana wana te ndenge pera bana ikokosa ye wana te mosi na ngai na kijengi na ye wana te ati yango na moto na ye te bari mosi na mobali kezaki nango ba blague oh Olia, na lamba, na mipanzi. Natasha, olia kufuto doso bia makemba. Nasa doso, ya saluso otu sala kuna
Totia babilo nyonso. Totia babilo nyonso. Oui, ça la chocolat. Chocolat. Le vois ça jaune. Aïda. C'est quoi Aïda? Aïda pina muti ya bui. Yoko sera mwana ya bui chua. Ponga inari mokolo na ko comprendre. Bato bazawana Aïda ko ya ko bima bwena ba sous-vêtement ya Pierrot. Bongo yo na robier. Ona kena kitina. Ba biloko ya mobali na yo ya kati biso to binga ko yango ati ba capiote. Capiote mobali na yo ye Aïda ko jwango venir yo ti aka yango wapi. Mama izala ayebi ba kwenyo soto a chambre. Ya telo ko bimbi wapi? OK ko bimbi. Na yebi koko na ngai. C'est que amona ki yango ti yango na kati ya salite ta na mai wana ya savon yero ko alingaka na ye salite te yango wana nikaki. Comprendre ye. Yani na ndenge ya mabete te ojwa te ya komi monsi ya piro ya tayo moko mama. Ndo basi ndenge ari wana jwa Aïda. Na bamposa yango ya basiereki. Akoyoka tete. Ayoka kate ye sika Nzambe abikisa ye bekota musala wana. Kuramba kuyara shwa na nda. Ye kasi. Maman c'est mieux na bisa Pierrot Aïda azana ba limite. Soit okoyoka te na ibisu yo akoyoka te moto na ye Aïda. Na kita bilamba moi mbule eza likolo na tosha bilamba atande eza likolo mbule ebe esa kwa kena pizza mbule esa kwa matanga likolo mapata yo angani na tosha ta sauce kini propre ota sauce na kita bilamba Aïda kini propre moto ya boyo kusera ijua yo jwa ka basilipi ya mobali na yo bakapioti na yo ti mamu uplace yango isika ya mamu soto kotika ndenge wana kutokolemba na yo akubanda ka kusukura moto kusera yo misala Eza nango mabete maman. Eza nango mabete mais ba limite kande mutu feza. Limite wana yali po Pierrot ye na Pierrot bakukuma mwasi na mobali ata mukoro te longola kutu makanisi wana ali na yango wana po ngai nali mukoro na ko comprendre yo. Attention t'es pour Annie Gladys. Vous êtes sûr que pipi est quand tu en as mis? Il est bizarre, on est là. Mylène. Usano mabete. Yoya na mes vies à ma condition non vivre à Mylène donc on va les sauter. Maman bino aussi bien embâté. Non les ma condition moi bien té. Erne soko finga ngai. N'habite ceux qui n'a serré l'homme ya mabe. Je sais pas. Yo mengena sianga na songa na ngai. Nazunga na kotika blona na mandote ka Yokate Gladys. Tiko tika na ole la parade. Tiko le papa zali o yoka. Gladys yoka. Nga na yaki na awa te pour souffrir. Na yaki na awa pour oluka ko gagner quelque chose. Bon, ma comportement maman za ko s'afficher tanga pina d'accord na ngoti. Je suis étonnée de savoir que lia kana passe. Les bijoux sont liés à tous les bisangate. Mais non, faut y bis. O y bisingate de l'on a fait ça au lia. Mais toutefois, c'est qu'on lit là. On a dit non sur na papa. C'est bon? Parce que on a encore lingate, na zo qui on a pas si, na même monsu a pour souffrir. Ou ils anda kuna biso. Maman bakata ne, aza maman a biso te. Non peut to baliété. Non il va te so maltraiter au poignet. Maman binote. Aza maman biso te? Ah bon? Abota pété. Ah pas abota quand même moi nango akufa. Abota quand moi na vie moi akufa. Gladys non pexi mo kambo lela te. Ozo le susu. Papa zanda ko yo kana miso so yo kitoro bani nango te.
esili oliaki oliaki te tika osala boye oza deya moke oyo okonda esusu tika biloko osala oyo. L'autre fois, on a parlé avec vous. Je vous ai fait montrer que nous sommes de jeunes. Ça arrive avec des dérapages, nous avons dérapé et puis lorsque on se sent conscient que dans ça qui acte mort ma bien pardon, en tout cas c'est tolérant. Même dans la Bible c'est écrit. Dieu a mis Jésus-Christ comme notre référence. Et puis je demande pardon parce que Jésus-Christ a foutu la bisso près Nangoba Golgotha. Pourquoi vous retenez? C'est que ce sont ses amis. Mais ce sont de putes ou bien de je ne sais même pas comment employer des mots, mais Nasengi Bolim ici. Et ça n'a pas chaté. Pardonnez s'il vous plaît. Entre guillemets. Piro yebi ngai famille na ngai. Izali famille oyo ya buzoba te. Ata bato bazala mboka. Ba yebi ibutu ndeko na biso akenda Kisasa asali vina Kisasa mi asali nani kuna Kisasa mubimba ngai nde nazalo kola moto yu représenter ya famille na nga mubimba ntangu na puti mwana pe mwana akamati mwasi na ye asa kusala foyer na ye natika mono ya ngali bosu abeba toki na buzuba moko boye ezali ya salite bon nana kokunda ngai nana kosunga famille na kosunga ngai ndiki na za mfiboy mais yo ulingi utengama po mwasi akamati ngi akotisa yo lokola na nzela moko boye. C'est pas un problème. Pourquoi bengi? Qui misalité parce qu'il a bengi. Que kulubangate kulubapa kulukula mwana mukema kulukutinga na balabala papa ndenge na bengi yo boy qui misali. Pero fais très attention. Pero toi tu te dis que tout ce qui se passe ici qui misali. Comme quoi? Faut faire très attention. Comme quoi je dis mon cher. Le bas vérité pas papa. Papa Zawana. Quelle vérité? Toi tu fais une bêtise dans séance pardon papa pour d'une manière. Mais on parle plus de ça. Wana lekani. Tolo ba makambu ya Aïda. Nandengo cha Aïda s'imposant la kati ndako. Moi je n'ai plus de mots à dire à la kati. Mutakoma occupé ndako mobimba. Chambre, cuisine, salle de bain c'est Aïda. Nalo bana lobate. Papa. Zila, okilo pardon to kene malade. Ulubi loko moko wa chambre, cuisine Aïda oyo na mona kam. Ka o ka kumona ka. Mwana mutu na yesa. Kolia ya Pierrot, nyoso ya Pierrot Aïda. Balo bana Aïda te. Pierrot alingi te. Siko Pierrot lo bana mi soit papa parce que papa est là. Papa. Le bana mi soit papa. Demande maintenant. Demande maintenant papa. Oyebi Aïda na tuna ebo mwana nyoso na kola. Nazala mpanzo yote s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît monsieur. Za kotoité nazala trop gauche. Bukilo lo bana ngai. Papa. Aïda kutaka na chambre wana sokoli abongisi. C'est ça mon papa avec beaucoup de respect. Attention, non, attendez Bukilo. Parce que le gouvernement faut avoir un obstacle trop comparé par le ministre de l'affaires foncières. Le bilan de Cambo est la vérité. La chambre où yo la na Pierrot. Aïda kutaka na kata sokoli abongisi. Na loba te. Pierrot apesa Aïda accès na nyonso. Songa na lobi, nga na obima mwasi mabe. Pierrot kolia ne bien zalaka Aïda. Oh, bilambe suka maka bien zaka so Aïda niki. Abe ya mwana yo muna mukoro msusa wa yake. Oyi wana mutu. Na yebe yide. Kasi mwana kalite. Wene papa akoye no sala musala ngana boy na ngata akoye denga na musala. Mais comme atina accès et puis on peut pas accès na nyonso na chambre tiku sala ba. C'est que tu as des choses à cacher. Dis ça à ton père est là. Pierrot. Nazana droitité s'il vous plaît. Papa, vous n'êtes pas ici, mais non, elle est en train de conférer maintenant des bêtises. Bêtises par rapport à parce qu'elle ne travaille pas. Non, pas vous allez Natacha Sala Moussala. Elle prépare pas. Elle fait pas la vaisselle ni la lessive. Chez mon père. Oui. Je le sais parce que tu as appelé mon père. Isali Mawa. Isa Mawa pe Sony. Na Mawa na bana boy. Sony mobali boy. Chambre yo lala kamo. Mobali kitoko boy lati boy. Mamona mwana wana kizengi wana kana kuta na chambre yo. Mwana wana na mwana kina ntilati. Asa moi si nangate. Aza mwana oh papa bisono sto yebi mwana wana ndo tumboleke mwasi nanga bo mwana. Pourquoi na wina yebi yango tamuza kokona boy lobela yete. Yeso ko moni boy mwasi nanga bo mwana soko leke boy tous. Papa soko moi mais pourquoi la chambre qui a Pierrot elle nous aide à masculer. À masculer Pierrot, elle nous aide à masculer. Parle pourquoi tu fais ça? À masculer entre guillemets. Quel masculin?
Et nous aide. Quelle aide? Je dis, la fille nous aide. Là, parce que on a dit ça là. Putain. Quel pluriel? Pluriel parce que tu mélanges entre guillemets. Papa, mélanger... si vous connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas la langue, laissez-moi Lingala. Ils sont des points d'ailleurs. Vous avez moi c'est. Azo salate. Nata sala musalate. Donc yo préfère Ida atikala na eka sewa. Mais na bien. Quand on a la petite sœur malgré mutune sala bien tellement ngate na tina mutuna que oza nantera la soba mbana nanga nandimaka mbana Natacha nandima. Pourquoi? Parce que pour éviter que la fille n'avait aïda rabiso. Mais asa utsa désordre de la chambre. Quel est parce que papa maman Bokilo. Ala basiko ko vandio. Asa utsa désordre kuna ya désordre te abumsaka nbeto. Aïda sokola ndako, aïda sokola basani, aïda sokola bilamba, tout est bien. Pero Sili Valérie papa alamba vandio la te. Soni na kate. Musala. Masina obala parce que musala, on en pesa mbongo siko. Te. Oui, t'as peut-être que ngona mbongo. Keno lamba parce que papa vandia tout lire. Bokilo attends Bokilo. Yo, uvanda bwepwani. Uvandi bwe kai uvandi bwe. Kwani uvanja. Ukimsala ufute ya kombo pola uvanda. Shishia. Ko imaginer leso nga na sala et pas maman abotinga propre. Yona koma bonne na ndako maman nanga. Ah bon? Na sala et pas maman abotinga propre. Zomta mabe. Zomta mabe. Shenga pasi Shenga pasi makasi. Yo ke boa pa. No ke na pa mba na pio. Na to lamba. Mpanyanga. Nuza mbali. Wina za mbali. Pacha yebi na za mbali nanga. Na za mbali na pio. So moni to kimnya msala okoya ka to vana biso to solo di to tongi bato apo kena. Na peso vanda be c'est pas bien. Là moi si ku vanda be ma bu.